na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mwana biloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etaline azangeli tolanda makambo ya nkamba nkamba bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mwana biloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota misala ezali kuna nkamba alobi nini mabondeli nsima ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi télévision oyo ezali bongo émission na bino tolobela mama mwilo ekokamba makaipa ya ngai mama mfalo ntima mombo yangana ya yawe lelo na kati ya plateau na ngai moko te nazwa misolo bongo ka papa Richard elongo na mwana mboka papa Flavien tuyambi bino na esengo na kati ya plateau na biso ya menga makimba ko télévision na nzela ya émission tolobela mama mwilo solo ezali na biso esengo ya kokutana na bino pendant ba séjour na bino na kati ya mboka ya bule tika efani tata nzambe kolosi tata molimo santu na tia ba festivité ya mbotama ya tata molimo santu yango na esepelisa ki biso menga makimba mo télévision ko kutana pe ko yeba so na mozindo papa Richard azali nani pe UCC UKK ezali nini me yambo tukutana masolo ena bana ko se présenter ko ete mbala liboso bande bazali ko yamba bino awa na kati ya menga makimba mo télévision ba yeba na mozindo nani wala maman falo na yambi solo na kati ya plateau na yini ndego okoti ngai nazali président ya parti politique oyo tobengi ICC IKK peut-être bato bakotunaka ICC IKK ezali nini ezali ndenge tolobaka na lopoto Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo tokomi yango na C. Union Congolaise du Congo tokomi yango na K. Yango wana epesi ICC IKK. Ngande mokonzi nango mama. Autorité morale. Oui, merci. Merci beaucoup. Tokati na ngambo ya mwana mboka papa Flavien. Oko se présenter pe pour bande ko baye baona molai ya singa. Ngai solo nazali papa Flavien Kiwaka. Nazali na cadre ya parti politique UCC IKK nazali secrétaire général. Combat ya parti eza na mapeka na ngai poete totambusa yango tomemango mosika tozelango elonga. Voilà, lourde de responsabilité. Merci beaucoup. UCC IKK yango soki tokoki komanyola yango yango esalemi mpona nini tope vision na yango yali nini na kati ya UCC IKK oyo ezali bongo union oyo ezali kosangisa bakongolais nyonso ya Congo de père et de mère. Kanti na kuti koloba wake nzambe tango bana na ye basokolela butu moi nzambe ya kuti na le kabo elakisi ke ezali kabo yo nzambe ya pesi na bana Congo oyo tobengi Union Congolaise du Congo soki toke lokola toloba na lingala bosangani ya bakongolais nyonso ya Congo. Alors soki balobi bosangani ya bakongolais nyonso ya Congo soki na keka mwa musika ça signifie ezana bakongolais mosusu bazaba ya bazana Congo te yango nde esengi ke nzambe asengi ke kosangisa bakongolais nyonso ya Congo. Alors ezali kaboyo nzambe apesi ndenge na kuti koloba. Alors ezali le kaboyo nzambe a révélé aye kopesa na ngai aye ko révéler na ngai ndenge nini le kaboyo ekokende na mozindo tokokota tokona kotalisa bino ndenge nini nzambe ya pesa laki le kamona ye. UCC IKK azali na solo bongo combien d'années d'existence déjà? Nakoloba oyo nakoloba mama na place wana parti politique tango na sur révélation ndingisa ya kusala likambo oyo ebali na 2014. Révélation ndingisa epa ya nani? Epa ya nzambe. Nzambe tango yeko révéler yango epa na ngai na 2014. Nde voilà nde na bandi kosala mais oyo ezali ke pour parti comme reconnu l'état congolais parti ba yeko reconnaître ngo état congolais na ministère intérieur ba yeko reconnaître ngo na le 26 octobre 2019 banda 2019 le 26 octobre vous allez reconnaître que parti politique reconnu na l'état tozana arrêté na mona mikanda na manyoso
Voilà, pour Silicon Labino Naboké du président Richard Kanzong, une révélation. Kasi balobi mboka na mboka ezakana elembo na yango awa na kati ya UCC kaka elembo na bino bozali na elembo te oyo kolakisaki soki bamona babiki wana ne parti ya kolongola bana Congo liboko na litama. Oui, merci maman na ndenge olobi elembo ekokozanga te. Elembo ezali peut-être ozomona kuna drapeau na biso ezali oyo tobengi emblème ya parti. Ok, ah yango wana oui, CG. So il faut comprendre ça bien, voilà. Ezali. Ok. Na kanisi bozo komona ngo na C ezana 3 étoiles jaunes les colos et sika to komi SC kaka ezana étoile moko ya vert. Ok. D'accord, bon, et ça en fait attention à mes arrêter na ba éléments embellés. J'aimerais pouvoir toucher ça. Alors, je me suis dit Tomoni awa, ils ont deux couleurs, couleur verte et la couleur blanche. À quatre na yango peut tomoni intervention ya couleur jaune. Explication à la couleur pour la ligne caraboconi, le blanc, le vert, le jaune. Merci maman. Namoni attention ya bato mingi. Eko kendaka mingi tako bamona ka vert blanc et que déjà que kimbangiste. Nakolobake na de nature ngana zana kimangiste na sambela kana église kimangiste. Alors mukuma oyo mutayi ko pesa ngayango papa simokima tango papa simokimba ngayi ko pesa ngo ba couleur oyo ya pesa lengai nde yango wana na parti oyo mama na sala ke loko te ce qui ba révéler na ngai te. Tout est révélé à la carte. Ah ouais, ça n'est pas côté. Il y a na makanisi na yo teke, il y a na makanisi na yo po yo ko sala boye. Donc tu connais pas que depuis 2014, révélation il y a qui met mise en marche dans les roses là qui paye sous coup d'appel il y a. Ezabo bon. Ezabo bon. Et loko. Tango na 2014, ba pesi ngai kombo ya parti. Ke ko sala yango. Ba pesa ngana na emblème te. Emblème o to bengi drapeau ba eko pesa ngango na 2015. Ba eko pesa ngango na 2015. Tango na juillet emblème explication 2 semaines après quand en 2015. 2 semaines après, de ba eko pesa ngango explication et loko il a kisini. Pe ndenge nini ko sala la pe pona nini ba soko bengango Union Congolaise du Congo. Voilà, le étoile la carte ya drapeau et pour la merci maman la kansi to pene malamoko na explication ya drapeau. Mon le colo ezali couleur ya pembe. Pembe biso to yebi ke ezali petwa. Mutu nyonso alobaki na za motema pembe. Yango wana tozo komona couleur pembe. Soki to kiti na se to moni nano couleur vert. Couleur vert. Mutu nyonso ayebi même na biso bakimbangisi couleur verte to monde ezali elikia. Couleur verte ezali espoir elikia. Soki to landi kuna to moni couleur jaune oyo ezana ba étoile. Et jaune elakisina no richesse. Nkita, voilà. Ouais. Nkita na biso. Soki to longwe na jaune seconde to comme na maman le kambo to bengi oyo zaki kotuna étoile elembo. Ce que tu définir elembo elakisi étoile elakisi elembo. Ce que balobi muntu wana ozana elembo, ozana étoile. Ezali elembo. Mais tout le monde be elembo ngo ezali misato. Na kati ya drapeau oyo ya jaune. La richesse ngo ezali misato oyo ya jaune côté ya C. Ya jaune wana elingi kolakisa ndenge bapesa kingai Congo ya Union Congolaise du Congo. Elingi kolakisa richesse oyo ezali na kati ya le 3 Congo. Na ebite soki peut-être ezana ba mususu bayebaka teke ba Congo ezali misato. Mais na kati na biso na église ki bangisi ba papa bazaki kolobela ngo pe balobela kango matuka misato. Oyo esimaka nzungu. Voilà. Alors, na biso pe matuka misato wana
richesse wana ezoko représenter richesse oyo ezali na Congo Kinshasa, richesse oyo ezali na Congo Brazzaville, richesse oyo ezali na Congo Angola. Soki esangani ekopesa richesse oyo ya vert oyo tomoni côté ya couleur ya pembe couleur verte. Ça signifie les trois couleurs jaune oyo l'étoile wana soki esangani ekokoma étoile wana moko. Donc tokolimbola yango na ba trois Congo nyonso ekosangana pe koma Congo moko. Voilà. Na kanisi tolobelaka yango ke Congo ekozongaka Congo moko ekozongaka ndenge nini. Eza na lolenge Nzambe ye moko azokobomisa ndenge Congo ekozonga. Alors Congo ekozonga na likambo oyo Nzambe apesi ya Union Congolaise du Congo. Peut-être motuna mosusu malgré opportunité totali drapeau pour nous expliquer drapeau. On a cette moni ba boule boule pour entourer l'étoile jaune. Oui, dans la partie verte. Ouais. Voilà. Alors, ba boule boule wana ligne ko la kisa ko kata le kam. Parce que na ngai moko bonto ba pesi le kam ko na ko ko loba na bato. Nana ko ndimelana. Donc même si ba pesi mokumba wana na ba mikonzo biso ya mboka, même ba généraux est-ce que bazaka na makasi ya kosangisa les trois Congo parce que Congo bato ba divisa Congo ezali boyo basimbi mukili bango pe bato ba divisa Congo bango pe bato bazana maloba bango pe bato oyo tobengaka ba lion ya ba lion. Devise na biso na kati ya parti Union Congolaise du Congo, Union Congolaise du Congo, UCCUKK en sigle. Devise na biso ezali ya liboso, toza na 3 éléments. Élément ya liboso ezali bolingo. Élément ya mibale ezali mibeko. Wow. Élément ya misatu ezali misala. Les 3 piliers yango nde esimbi UCCUKK poto tambusa yango na lolenge oyo esengeli oyo lolenge oyo Nzambe alingeli lolenge oyo bana ya Congo bakobonga na kati ya mboka na biso. La bâtie dans la deuxième question, mais question est pourquoi Bolingo Mibeko Misala? Bolingo Mibeko Misala, maman journaliste, merci. Bolingo wana Mibeko pe Misala yango nde na uti kolobawa ezali fondation même ya kobonga ya mutu, ya kobonga ya mboka pe ya kobonga ya mokili mobimba. Bolingo lelo tozali komona UCCUKK eye pona kozongisa bolingo wana ebunga. Bolingo c'est-à-dire il faut to lingana. Sope il faut to landa matambe ya Nzambe po tozala na bolingo wana to hériter bolingo wana po to bonga to koma malamu to développer mboka na biso ndenge Nzambe alingeli. Mibeko, le principe pour le commandement UCCUKK, oui. Le principe ni Mibeko ni l'important c'est la Mibeko esengeli ezala maman journaliste. Pourquoi Mibeko? Ata na ndako na yo maman journaliste soki mobeko ezali te bana bakotambola malamu te. Mariage ni au UCCUKK ezala na lingomba. Parce que tout le monde, vous avez les mêmes couleurs que l'église kimbangiste. Vous avez devise moro que l'église kimbangiste. Mariage ni est-ce que UCCUKK appartient à l'église ou c'est quelque chose de part entière? Lien ezalité la politique parce que oh il y a politique biso to lobi la politique. Voilà. Mais Nzambe biloko yo nyonso esalamaka na politique tozwaka yango wapi na lingomba. Tozwaka yango na lingomba. Mibeko oyo nyonso même oyo epesama na kati ya l'État na ba parti politique nyonso ba puissant kaka. Alors le kola tozabi tenemo ya Nzambe ata to kimi politique mais politique ko sala nini ekolanda biso mais ezali lingomba te moto ezali politique ezali Nzambe apesi yango na mutu moko pour que asala. Le président ndenge toyoki bino na molai ya likambo UCCUKK 4 ans d'existence déjà.
Congo ya monene na banzete na ba révélation oyo ndingo biki tata kimbangu nde révélateur ya UCC Ibaka union ezali ko sangisa ba Congolais nyonso ya Congo étendu RDC za monene bon la question est de savoir est-ce que parti politique oyo ezali implanté na étendu nyonso ya République démocratique du Congo. Oui maman esika bana nzambe bazali parti ezali et si quand même le problème non soit parti des autres qui l'implantation du Congo de Congo central déjà l'implantation des autres qui et grand bande de l'implantation est allée Équateur toujours comme matin de na l'écolo en tout cas l'implantation des autres qui est bien bande comme azali oyo bazo ko sala parti des autres qui est bien. Maintenant dans CG parlons de trois principes et trois devises oyo merci honorable journaliste. Troisième pilier oyetika-laki ezalaki pilier ya misala. Biso tozali komona biso banso na mokili. Eloko oyo sur le plan scientifique oyo ezali kobongisa moto na mokili ezali misala. Soki moto azana musala azana poids. Soki moto azosala musala ne pe malamu azali considéré bazopesa yo ba honneur nyonso. Pourquoi? Parce que aza na musala azosala et na musala wana azotirer profit oyo ezosunga soit libota soit bana mboka soit ba famille na biso. Lingomba pe ezosunga mape kaka na kati ya misala. Donc sans misala ce qui musala ezate, le travail c'est ce qui anoblit l'homme. Ce qui musala ezate, montamona kaka akoma ka eloko ezangatina. Bato nyonso bako sekaye, bato nyonso bako mona ye, ata mwasi arobala ndenge nini ce qui musala ezate. Yango wana biso ICC kaka toye na politique wana ya bolingo mibeko misala parce que misala yango nde epesaka moto lokumu, yango epesaka mboka lokumu, yango epesaka mokili mobimba lokumu. Donc misala eza na valeur ya makasi na kati ya moto esika moto azali na kati ya mboka tango bazali kotambwisa mboka. E misala yango pe fezala ya malamu. Donc misala ya malamu eza te ke batie yo na musala obanda ko de kusala ba détournement obanda ko koyiba bambongo obanda ko sala boye tout te musala wana il faut profiter na ensemble ya population oyo ba pesio pona ko gérer ou soit pona gouverner. Donc c'est un peu ça pour la signification ya misala nde tata misala nde mama. Merci. Merci beaucoup, secrétaire général à UCC Ibaka. Tozoni Nangambo ya président Richard, président. Toyebi na Congo, Mboka, Oyo Bande Komusu, Bakolbana Terme, Vilgueur, Mboka et Lengi. Ezali na plus ou moins 800 partis politiques assis à Wanakati ya Congo. Bango nyonso wana. Tala ndenge peuple congolais zoko souffrir, tala nzala, tala bitumba, tala maladie, nyonso wana ezali na kati ya peuple congolais. Sikoyo UCC Ikaka eye nini oyo ba congolais bakoki kozela ya motuya epa ya Moïse o tata nzambe atindeli bango na terme ya makambo nyonso toti ko énumérer wana population ko kozela nini na kati ya UCC Ikaka. Ai o ati atembena Moïse okokoka te po biso tusi tofanda deja biso pe toza makasi meka mwa nyoka ya Moïse ya moke emela ba nyoka oyo nyonso ya Pharaon. Alors kuna toza na bobangi te précisément na ngai naza na bobangi te po nga na ibe nazali shi na likambo oyo nzambe ya pesi na likambo nzambe ya pesi na oyo yo moko osali wapeleki okosala makasi na nzambe nzambe ya ye le kakakaka loba ke ngai na sala mona volonté na ngai. Donc pour dire que bana Congo bachelika na kaki mbanga bachelika bazana na bobanyi wana te oyo wana nyonso ezali mo pepe pamba ekolongwa ekokanga mape na seconde na bitumba ya nyonso wana oyo nyonso ezokoleka na est na bandu mbeza biloko te
nzambe akokangisa yango ekoleka akopupula yango ozala yo nani po Congo eza mboka nzambe. CG tozongi na ngambo na bino nini oyo congolais nyonso oyo azali éparpillé na mokili mumba akokosala mpona adhérer na kati ya UCC IKK, il faut kozala kaka kimbangiste ou comment? Oui, maman journaliste, merci. Pour adhérer à UCC IKK, il y a que qu'il faut kaka kimbangiste. Même si les Kamboyango et Pesameli biso na kati ya Lingomba, na Nzambe na biso, oyo bango basusu babengaka ye fumu kimbanga. Biso kaka toza biso moko te. Église Kimbangiste nde toyebi papa Simon Kimbanga. Na libanda batu ebele babengaka ye fumu kimbanga. Ba mususu bazobenga ye Nzambi Tulende. Biso tobengi ye papa Simon Kimbanga. Tolobaka kaka eloko moko. Tobengaka ye kaka mutu na mutu na ndenge na ye me Nzambe atikali kaka ye wana. Pona kokota na UCC IKK to ko adhérer mokili mobimba ozala kimbangiste, ozala no kimbangiste, ozala secte nini, ozala na religion nini, ozala na confession religieuse nini, UCC IKK ebengi bana Congo nyonso, bana ya République démocratique du Congo pour ba adhérer na UCC IKK. Ba nyonso balembi ba moni ke bazalaki déçu na ba parti politique na bango. Ba bengana ki bango ba monaki ke ba parti politique wana esalela ki bango eloko moko ya mutuya te baya bango nyonso na UCC IKK toza na besoin na bango parce que UCC IKK ezali union ya ba congolais nyonso na kati ya Congo baya ko adhérer ba place na bango ezali eliki na bango batia na kati ya UCC IKK bazala ba nani ba musulman bango tout biso nyonso procédure bakobenga to bako s'adhérer online bakokena ndenge. Oui, kobenga tokopesa ba numéro na biso bakobenga biso. Pour le moment tozali na Kinshasa, siège na biso ezali na avenue Fatundu numéro 128 bis. Tozali wana soki baye na commune nini na commune Ngaba. Soki baye bakokuta bendele ezopepa likolo avenue wana mobimba ya Fatundu bendele ezalaka te à part ya UCC IKK. Bakomona yango ka lolenge eza boye bakomona yango likolo esika wana nde na porte wana bakoti bakomona biso esika wana. Bakobenga biso pe na banzela ya singa. Topesa ba numéro malamoko. Oui, très rapidement. OK. Topesi ba numéro na biso 097 000 ou 03 fois 91 28. Tozongeli 097 000 91 28. To na Africell 0999 52 73 0999 52 73 Bazu directement secrétaire général Onganazali. Oui, merci beaucoup CG. Président Richard, tozongi na ngambo na bino. Ndenge totukotu na CG ya UCC IKK lolenge ni moto kosala ko adhérer akoma membre na kati ya parti. Et na kati ya parti, ba contribution ezali parce que organisation ya élection, ba campagne électorale wana parce que Congo eli monene faut que ne koningisa bato ne soit na kati. Est-ce que UCC IKK azali na ba moyens adéquats oya pour organiser ba élection wana nyonso sensibilisation nyonso pour que alonga parce que to kena mapona mais c'est bien sûr. Oui, maman na mutuna wana tuni malamu. Nzambe apesa likambo na ye pa ya bana Congo. Yango nde tozokopesa mbela na bana Congo nyonso. Likambo Nzambe apesi yango oyo. Ezala te ko biso toyebaki te. Etali mutu moko te. Etali biso nyonso baya mboko na mboko pour que likambo oyo Nzambe apesi na biso
ebotamboma pasi isina po pasi ndeke soki bozali mpenza bana oyo nzambe yaponi likambo na bino yango oyo otuni motuna mpona bamoyen bacotisation ezali bamoyen oyo ndenge tozokosala bacotisation moke moke yango nde parti ezokoavance. Donc, un moyen peut suffire à $100 000 il y a caution pour déployer la candidature et aussi pour la Congo central. Donc, UCC, UKK, Richard. Donc, on est pratiquement dans Souka. Il y a une émission à Bino. Balobin Dila Oyo, Lyon à l'équipe, même au congé à l'équipe. Dis-le comme ceux qu'on est cacaté, il y a un autre papa CG. Message au lancé là, Congolais, Ouazali, Namo qui m'ont basé pour la mission d'Anzela, il y a même dans la télévision, Natina, ya UCC, UKK. Merci, maman journaliste. Il y aura un message que ça, Congolais, Bana ya Congo, Bana ya République démocratique du Congo, République démocratique du Congo et l'Okamakasi. RDC. Banga na bango elokote atako moi yike yezali de part et d'autre mais ba yebaka que nzambe ase atelemi pona kubundela Congo pona kubundela bana ya Congo. Liloba na biso ezali ete tobengisi ba Congolais na ba Congolais nyonso bisika nyonso bazala awa na territoire national ya RD Congo bazala na libanda ya mboka toyebiki ebele baza na libanda ya mboka pe bango nyonso na bo balembaki na bo bazalaki déçu o vraiment bazwaki déception na busakaka te na ba parti politique na ba parti politique nyonso mosusu oyo ekufa biso ICC kaka toyekola musa yango bango nyonso baya kokota na UCC UKK pamba te tolobi union bosangani ya bana Congo nyonso bisika nyonso bazali na ba confession religieuse na ba entreprise na l'état bisika nyonso mwana Congo azali ayeba que UCC UKK eye pona lobiko na bango baya bango nyonso kokota na UCC UKK bakozala desute pamate ezali kambu ya nzambe ndenge président auti kososola yango bana Congo balamuka bafongola mitu na bango bafongola matoi bazala lisusu na koyima te batala susu pasi oyo eleki te bamona UCC UKK oyo yokolongola bango na pasi oyo biso nyonso tozali na yango po ete bazwa bolamu liloba wana ezali ya mutuya bisika nyonso bazali baya kokuta biso na bisika oyo biso tolobi pe na ba numero oyo topesi babenga biso tokoyamba bango bazali epa na bango ezali eloko na bango ICC UKK bakozala desute biso nyonso tozala bomoko simbi nde tokeyi liboso. Président Richard Yambo Tito Kabona tozumi na ngambo na bino bateke na banani papa na bayaka bateke na bayaka bazali kolela este ezali kolela na ngambu pe ezali kolela epai na kati ya capitale kuluna assassinat nyonso ezali na se ya makolo na biso na compte ya président Richard bana Congo bakozela nini epai na yo caméra ya menga makinga mu télévision ezali mokili mobimba bazali kolanda biso ezali koyoka bino. Merci mama motuna bana ndenge otuni ezali malamu na biso bana ICC UKK na kanti papa CG auti kotangela yo mibeko bolingo na misala eloko wana tozokolobela yango mingi tomoni ke mibeko eza kokufa mibeko ya mboka yango nde mutu ezokomemela biso
bamakambo wana regret ezali mai na miso ezali ntango tozokomona bandeko na biso bazali kokufa soki mibeko ezali mokili mobimba tozokotambola tozokomona tozalaki awa Afrique mobimba elelaki ndeko oyo babomaka na Amerike babomaki ye mpona nini kaka ntango bakangi ye mpona nini mpo batiaki loboko na poshe mpo bamonaki ye azalaki na eloko na maboko polisi amoni ke ezali arme muntu oyo nyonso na mibeko ya mboka toloba ndenge okuti kopesa mpe na exemple net bana oyo bazokobenga bapolona leta mibeko ya mboka esika ezali likambo wana tozokonyonga ngo mingi muntu oyo nyonso asimbaka munduki na milieu ya population mpona kosala population mabe akomaka ennemi ya leta ennemi ya polisi polisi akoya te mpo aye kobondela yo soki olingi pesa biso machete wana yo osimbe soki olingi pesa biso munduki wana yo osimbe te polisi aza tata oyo akokitisa mibeko na ye mpo yo osimbi biloko ya mabe en plus de ça osimbi mpe kaka kosimba te me ozo koboma yango bato esika wana na koloba esika mobeko ekoya biso tomoni eloko mosusu ekoki kolongola biloko wana eza te eza mobeko moto ye kolongola biloko wana nyonso ye kobala ye biloko wana nyonso soki mobeko ezali mama biloko wana ekozala te mpo leta azali mpo leta asimbi mobeko yo nani oyo kosimba lisusu machete mpo okende kokata moto yango wana esika biso tolobaki tozokoya na mibeko eyo kokanga ekolongola biloko wana nyonso eza kozanga mibeko ekoki kozala na ngome ezali aplike te eza na botosi te. Voilà, Président Richard, je crois que communauté congolaise nyonso oyo bazali tant awa na kati ya mboka ya Bule na kati ya Kinshasa pe mokili momba basili kozo message na bino kasi bango te kozanga tina bayebanso bapesi ta na bango mpona kolanda biso. Ouais, merci maman napesaka bambote te me mbote nga napesaka kaka nzambe oyo apesi ngai likabo oyo napesaka mbote na nzambe oyo akelinga oyo napenyeki mbamba nzambe asala lisusu arevele ngai oyo eza ya kobombama mpo nasalaka eloko te na kati ya likambo oyo nalobaka eloko te soki arevele ngai te alors matondo mingi nano na nzambe yango wana nasalemaka ye nazalaka na bobangi ye nabangaka ye mingi nzambe mpo mamawesi yango wana voilà tozali matondo mingi tozali na kati ya mboka ya Bule tomoni UCCU kaka président Richard Ngoko autorité morale est parti à ye solo bon pour présenter nzambe oyo a révélé ye solo mosala oyo mokumba oyo apesi na tina ya ngai na yo mwana ya Congo ezalaki bongo émission na bino tolobela maman mwilo na nzela ya maman Falon ntima na kati ya Menga Makimbangu télévision solo butu moito kolobaka oyambi biso na banda kosala geste ya bolingo tata mama kota na kati ya chaîne koma abonné kabola sango oyo poete tango yo ozali koyoka makambo ya kitoko nyonso oyo biso bandeko na bino toko yela kabino na kati ya Menga Makimbangu télévision okapola bina ba découvrir ko bakisa en plus na kati ya ba connaissance na bango tote yana na lakini esengo ya koyeli boso na bino pona ko présenter émission mokolo malelo pona bino to pesi mbote bongo na papa Marius Simba Dimbu Diaku esika ozali Simba Diambo na yo papa Marius ICCU kaka toujours en avant to bozanité papa José Mandako esika bozali bino kuna nyonso
topesi bino bambote ete tata molimo centre akobana kozala biso. Na remercie équipe technique mobimba azalaki bongo na nsima ya caméra mpona kosunga ete baimage oyo ekomeli bino na ndako wa mbone diforme. Topesa merci na papa Beni Iba combattant ya sikisiki mwana ya tata Simoni Gemba mutengani utankamba luselemi ya sika pe na bandeko bazali na nsima na kanti bon papa Espoir Kondi le secrétaire provincial ya UCCIK kazali elongo na biso na délégation nyonso ya président Richard Oba accompagné qui ainsi que maman Falona Zabeki na kati wana toyaki bongo na mboka ya bule na tina ya koyeli boso tata mokonzi ya bule président pour la cause de orientation yango wana ngai elongo na batata na ngai na yambaki na plateau topesi bino mbote tokutana mikolo ezali koya botikala malamu.